Voilà, bonsoir et bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Boloko officiel, la chaîne d'actualité, chaîne Memela Rabino, bonne nouvelle, bonne information en temps réel. Bonne année et meilleur vœu na abonné nanga, meilleur vœu na batutu, oyo balingara Dorcas Boloko, meilleur vœu na Gaulois, na batu nyonso basepelaka na Dorcas Boloko, en tout cas, meilleur vœu na bino bisika bozwami, année malamu mbula sika ebandela biso bien. Déjà nazo bapi nazo continuer. Batu nyonso ebike Boloko azo peso kanda ces dernières temps ko ya ko commenter nga mabete. Pour soro finga na commentaire no fingao. Soro komeli nga mabe na répondre peu mabe. Donc toi c'est vitané bandeko. Olingi Boloko roti année 2025 ko sauter désabonner na kata chaîne na e. Olingi Boloko roti kala talae. Parce que année au 2025 Moutaroye langa mabe na oyele mabe. Surtout na ba commentaire. Nana bino li sil kolamis. Non le molo bangote. Mabe la batu babandi. Télanga j'aime les kelinga commenter linga partager linga. Merci à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs du monde. Merci Nabino. Boza ebele partout dans le monde. O bozolanda Dorcas Boloko ko bolingaranga. Ngapina lingarabino tellement ya trop, ya mingi koleka. Nzamba pambole langa bino. Merci à Sam Coucou le nécessaire moté meme coucou. Merci na batutu o balingaranga ngapina lingarabino mingi surtout à mes abonnés baza ko s'abonner jour et nuit bazo lembate pas importe situation baza na pona ko s'abonner pona ko like baza rolembate pona Dorcas Boloko kona bango. En tout cas merci nzamba mona bino nzambe apambola bino ya trop ya mingi. En tout cas bandeko eye grave eye ndongo peut-être bato ebele bovandi kimia bozo comprendre te qu'est-ce qui se passe na makambo o ya dossier que Mimi Kabeya akanga José de Londres na kisi. Voilà. Nani ayaki na sujet wana na télévision, nani ya memaki yango, puis nani yaki koloba yango, que Mimi Kabeya akanga José de Londres na kisi. Ok. Tielanga j'aime, tielanga vraiment j'aime ezali belé, like et surtout commenter lenga, kolembate ko like, kolembate ko commenter et surtout kolembate ko partager vidéo na ngana bandeko nyonso même na Mimi Kabeya. Ou na José de Londres partager vidéo oyo na yebisaye information ezali makasi il faut landango il faut yokango. Voilà. Bandeko. Tolandi émission et pas ya mamu. Toyoki ndeko moko soi-disant aza homme spirituel nganga ndi tobenga bango. Aleki na émission pour na rolobake Mimi Kabeya ye muta salake de Londres alinga Mimi Kabeya. Mimi Kabeya il a photo ya de Londres ba travailler kayango. Et sali que de Londres comme kolinga mingi ba kolinga na titre de Londres ko bimisa mbongo abali Mimi Kabeya. Soki aleki na télévision pour alobango parce que Mimi Kabeya atikala na mbongo na ye soi-disant. Nakati ya lisolo wana ye ndeko wana ya mobali yang soi-disant nganga za robeta lobi Mimi Kabeya abota aza na mwana moko. Bandeko tozo analyser nga na bino déjà koye na télévision parce que bato muso boke tout le monde ba contexte e belo non ba artiste comédien baza ebele mais qu'est-ce qui a fait que munganga wana eko tanga kaka kombo ya Mimi Kabeya. Et là, on y sali kengangana atanga koma Mimi Kabeya or que artiste comédien baza vraiment ebele mais ngangana eka kolibela kaka uniquement Mimi Kabeya sur affaire il y a de Londres. D'abord bandeko obo porter yango à cœur bandeko oyo bo sayeli yango ba analyse ya mabe pona ko approuver ko lobake oui c'est vrai que Mimi akende ko simba kisi po kanga de Londres. Bosali yango na kimutema mabe. Bosali yango parce que bolingi Mimi te. Cher ami, nga faire analyse te menera ni repesa va prendre de vie nanga. Maintenant olinga na dossier Mimi auto meka mukie ko réfléchir ensemble nga na bino.
Mimi Kabeya akanga de Londres na kisi. Moi je me demande. Na vie ya lelo. To na kini ya lelo. Po moi si akanga mobali na kisi. Sere mobali wana aopesi la penza makambo makasi. Toko sate. Na vie ya lelo na mokili ya lelo. Po moi si akanga mobali na kisi. Veut dire que mobali wana seke an vraiment na mbongo. Mobali wana abongisi vi na ye ate na ba standing moko ya grave. Au moins mwasi akenuka mobali na kisi pour que mobali amona mwasi musuta mona akaye. Toyoka rango ba histoire beta maka. Mais par rapport ya dossier ya Mimi na de Londres. Déjà nga la moni makambutunga ngana lobi c'est faux. Pourquoi? Mimi alingi de Londres mukandate. Soit disant ni toyoka selon information que Mimi na de Londres balingana depuis qui? Selon information au toyoka. Bazala mwasi na mobali depuis qui? Au côté wana ko confirmer parce que là je sais pas. Mais selon information au toyoka ba sebito que Mimi na de Londres banda ko bima depuis qui? Qui de Londres qui a vu mwasi wana pesi mukanda, il paraît que mwasi wana ko suspecté makambo na Mimi e komara makambu tout mwasi wana botle mukanda. Mimi akokanga de Londres na kisi. Na moment oyo de Londres atara makolo na kinte, wana no ya liboso. Na moment oyo de Londres aza même incapable ya roya na katu ya Turquie ou Dubaï. Na moment oyo de Londres aza na mukanda te. Mimi aokanga de Londres na nini na kisi. Déjà côté on a soki totali ba paramètres wana lelo ti lobinga d'orchestre non dimate. Na bi ke batu bo komela na première vidéo na saki ote bo ko la Mimi. Mimi aza ba genre ba fio so moni ba za ba hypocrite. Ezate ke non côté la Mimi. Na va de côté là ba paramètres tout. Parce que Mimi depuis à ligne de Londres to ko sati to mona Mimi ka bon Mimi ka be yaka na makolo. Non to mona Mimi ka be na mutukate. Likolo nango Mimi a foutu la randa ku selon bozwi na ye. Kende ku to mona ke mutu aza mobala grave, a foutu peut-être tam sunda ku moro par mois descend $2000 ou 1500, to $1000. Te, nanu to moni te pas Mimi. Siko Mimi akokanga de Londres na kisi kaka po de Londres alinga ye mingi mais likolo nango ozo eloko te. Likolo nango mobali basolara na téléphone na vidéo. Bakuta na raté, mona na raté, et le roté, basala ratour na vidéo. C'est là que Mimi a rokanga de Londres na kisi. Wana toke na paramètre ya yenganga wana ya kinango. Tielanga j'aime s'il vous plaît, tout se comprendre côté wana. Toke na paramètre nganga aya kinango. Que soit disant Mimi a kangi de Londres na nini, na kisi. Mobali on a mon raté na vivre ranae par vidéo na vivre ranae par pelle. Orokanga na kisi pour que l'intérêt et l'icône na mobali yango azana mukanda te. Moi je me demande na yebite soki de Londres banda ko tinde la Mimi mbongo. Là je sais pas. Parce que ngaso na mona Mimi Kabeya boy na mona Mimi on dira zo vivre na bambongo na ye o ya kena ko tourner pa batu na mbongo na ye ya chaîne YouTube na ye na ndenga koma ko kende ba Dubai ko sombara biloro na ye pour na rote kaka. Parce que Arokanga de Londres na kisi po de Londres sombeli neti nini parce que jusqu'à aujourd'hui toko ça va tout est Mimi Kabeya na mutukate. Quel autre monde ba fille à théâtre ba comme luka mutuka ba comme luka lixieuse ba comme luka mais pas Mimi tout le monde a Mimi Kabeya normal d'abord Mimi azaf ba genre ba fille oyo ba lo baraté ba zara très doux et puis azaf ba genre ba fille ba vivre en discrétion. Donc, abalinga raté mutoye ba vie na ye azana ni pi azo vivre en ndenge nini. Côté sou na moni le kuta bande bolanda bien. Côté nganga lobi ke Mimi azana mwana moko déjà c'est faux parti wana. Place ngango nganga place bimi le kuta déjà c'est faux. Mimi aza mwana te. Mimi aboti nanu te. Allez vérifier maramona vous allez voir que boloko a mamba solo. Mimi aboti nanu te. Mimi ana mwana te déjà le kuta. Pourquoi bino ba charlatan? Moi je me demande banganga o boza ba charlatan. Kala to e baranganga
azalaka mutu azovanda na kati ya zamba bato nde bazokende koluka ye toyebaka banganga na baba Congo ora nganga moko azalaka quelque part kuna me lelo nganga akomi kobima na télévision mpo na kosala promotion ya ye ya kinganga ya magie. Cher ami, bandeko bozolanda vidéo nanga, allez-y comprendre que ce sont des charlatans. Baza miyibi. Parce que vrai nganga, aza mutu avandaka na suka ya mboka. Histoire na yende etambola repa ya batu. Ke ngai ya moninga kunia za enga sina koma bu anana mutu na mwaza kuna. Pe bazio ba memi yo. Mais ke nganga ya na télévision aya komindi makiaza nganga. En tout cas, na yebite nazo mona ngoka leo na 21e siècle. Na yebi ke dikambo ezalaka te. Mais lelo est comme surtout depuis YouTube en ye. Nanga zo luka sa l'émission pesi mutu $100 pour mutu yambe eroko sabatu. Si ko ya ko rekobe bisa réputation ya mutu na télévision. Mimi a combien de fans Mimi Kabeyanenga zawana? Mimi a combien de personnes au balingara façon d'être na ye. Au balingara e jouer liya Mimi. Mais yozo ya rolobake Mimi Kabeyaza fille ya kisi. A soi-disant a simba qui c'est pas na yo po akanga de Londres. Côté wana débat en tout cas bandero lolo tilobi na ndimate. Le bak pena Mimi e mora yero avoué koko. Ata ko Mimi avoué ka simba qui son ndimanga te. Le bak simba qui c'est pour na ba fille mais peut-être pour na chaîne na ye. Mais que Mimi a simba qui c'est pour na de Londres na retourner pena Mimi. O elo ko ni no simba qui c'est pour na de Londres. Popoto a de Londres ben poto lelo te tilobité. Ti Mimi a fait décider ko sala kokabwana na de Londres. Parce que moi comprendre que libala o nazali. Nazo ebate tozo abouture na nini. Quand qu'est-ce que na robota, quand qu'est-ce que na romona mobali. Nde Mimi a se décidé ki akabwana de Londres. Mais koyo lo bake Mimi azana kifi. Mon frère, ba charlatan ba nganga oyo bozo ya kokosaka batu. Comment vous pouvez voir salir mutu ko baby sa réputation ya muninga. Muninga oyaza aimé na communauté. Muninga oyaza na ba fan na ba lingara ye. Oye na télévision pour na salir image na ye que Mimi Kabongo akanga de Londres na kisi. Asimba ta kisa fixé na yete. Ake no simba kisi ya kanga de Londres. Bon, excusez-moi, bandero bake nazo finga de Londres, non, nazo finga de Londres te. Mais tozo tela ba paramètre o rotinda Mimi akanga de Londres la kisi. Arokanga de Londres la kisi mobali o bakuta na raté. Mobali o ya simba ra na nzoto te et loro moro te Mimi okokona okanga mobali wana na kisi. Vraiment. Erbo yera na télévision ko luka ko salir ba réputation ya batu. Bo satandara na nini, c'est ça la question que moi je vous demande à tout moment. Bozo ya bozo luka ko salir ba réputation ya batu. Koloba mabe na ba kombo ya batu. Bozo s'attendre na nini. Ero vandi ko la mutu mauvais campagne. Pe komiti na niveau ya robenga. Koloba ke Mimi afuta yo mbongo na yo. Ya ba kif oyo salela ye. Eza na magicien moral le car à l'époque si je me trompe pas na l'écriture pendant le bac pasteur de la foi. Ye muta pesa pasteur de la foi qui si bagi mo pasteur de la foi la tara ye muta pesa et pasteur de la foi ba yoka za mbongo pasteur de la foi pesa mbongo te na ebite ba ndoso bozo se rappeler soki na bete bino histoire ya ndero wana esika akenda ye moko koma ko babi muta sala bongo pasteur de la foi mutu nyonso basimbaka ye te mutu nyonso baby c'est la carrière réputation na yete. Bokeba. Et vous la mutu souye réputation na yeba simba raté. Oroya aussi ma réputation na yeba ozu frappe. D'ailleurs Mimi c'est une fille aza n'habité. Aza problématique te. Boyele ya ba dossier o Mimi a komi kobi mana bobo mano kale indi et de Londres tombo qui est a Mimi baby fille de Londres kemi. Mais c'était faux. Mimi a tika lui kobimana bobo manoka te. Tito y a la vérité pour nous éclaircir bino. Bandeko. Mimi a za moi si.
Est-ce que boye barake famille de Londres ba obligea famille ya Mimi bazongi sambongo ya libala o babalaka Mimi? Est-ce que boye barango ngai bokolo bakete Dorcas ozo soutenir Mimi aza mabete na lingaka nde kozala juste en fait na boyaka koya na lokuta ko appuyer lokuta moko boye komboya koloba ya mutu na epe na appuyer yango te wana nde biloko nga na lingaka te nga na ko appuyer lokuta moko te ba ko kosala mutu makambo nga na appuyer yango non na ko appuyer soki ba koloba vérité na kombo ya mutu ke likambu wana ke na yebi ke mutu wana sala rango nde na ko appuyer. Oh, pourquoi l'artiste est basé belé? Pourquoi citer Mimi? Bino boye biso pe mushiki barawana te mushiki barawana azana nu comment ne no boye azandumba amona ra moi cité ya lingara tout le monde peut-être à draga Mimi et que Mimi a boya nae a lukia na télévision a ko sali réputation à Mimi peut-être pour na ya moni que sera salir Mimi batu bozo marchandise ba mona ke anga manganga solo toke pa nae. Peut-être mutu moko oyo alingaka Mimi te bazana ba problème peut-être toyebi te wana eza o tozoloba bazana ba problème na Mimi eux qui a fouti ye mbongo pour na salir Mimi ayebi a salir Mimi peut-être mais moi c'est abatu Mimi innocente qui azali Mouchki baroko si banganga botika koya sali ba réputation ya batu ce n'est pas bien. Dieu va vous frapper. Même de Londres yemo resi ka vandi wana afeki ya bobe ka Mimi akanga na kisi et feki si de Londres. Peut-être dans ba kisi on a fait la mona moi c'est on peut-être on mi lobila. Lelo Mimi a comment peut-être on a relation na yeto yebité. Bozo na télévision ko lobake Mimi aza fi ya kisi akanga mo de Londres na kisi. Na minute on peut cet exemple mon bali o yaza revivre na Mimi. Comment ressentir ko okake moi son azana ye akanga peut-être ex na ye avant na kisi. Mon bali wana comment on se sentir est-ce que arolinga encore ko zana Mimi? Botika ko ya ko baby felera batu ba réputation bino ba charlatan o ya banganga. Bazo futaka bino bambongo boya ko salir batu. Nganga za mutu avandaka na coin na zamba, nganga za mutu abimaka na mokilité. Totela même na ba film ba Nigeria ba komela biso, bazo ya koluka nganga na zamba to na kati ya mai na liziba. Moko boye oyo boki bikila kila mutu abimi, olobi makambu na yo. Mais lelo ezaka lisusu bongo te lolo nganga zo la biso na télévision zo bazo gangela biso. Mama soko lingi makama minene naza wana ben te wana ba fo na bino batu bo considérer banganga bongo na bino batu bo kenda ko komela banganga bongo biso soki to yambaka bango ezama ngazo pesinga mbongo na ngai yambaka na yambana ngayo to sa pende mi te pe koti nango ngazo na $100 na tina na poche. Koluka koya ko sali ba réputation ya batu. Chercher ya ko sali réputation ya mutu oyo mutu batu bakaye honnête. Batu baye mutu malamu. Batu bayebi ke Mimi Kabeyaza mwana malamu, c'est une fille parmi ba filles à théâtre. Mimi c'est une fille qui se respecte. Wana nu ya liboso likolo nango azalaka problématique te. Mimi a jouaka partout. Mimi aza fia lukilaka batu makambu te. Parce que yo sali réputation na ye pona mobali moko boy José de Londres o bakabwana kala na minute o Mimi aza na relation na yazo vivre na ye. Ozo le bake Mimi aza fia kisi akanga de Londres na kisi. Peut-être que côté Mimi sur le côté côté le bake Mimi abota place wana le kuta déjà. Parce que na obiso to yebi Mimi ana mwana te. Na obiso to yebi que Mimi abota te. Mais yo de jouer na fausse information dire que Mimi abota. Mimi aza fille à kisi. Vraiment famille à Mimi soki botiki likambu o na Mimi emoko. Mimi ekolata yo. Omoni batu loko la banganga o baza robima na kati ba télévision pour na rosali ba réputation ya batu. Baza batu oyo ministre Constant Mutambo il faut lukela bango solution. Nganga ifatika na poste na ya kinganga.
nganga ifa vanda na zamba nganga robima na mokili te. En tout cas Mimi kotika likambo yo te telemela yango na yo na famille na yo bo telemela yango vraiment telemela yango makasi boluka bo arrêter ye parce que lelo alobi yango na émission mamu lobi tebe émission alobate et puis keba akoya ko lata yo ba betla yango sete ke Mimi akangana na kisi ba fi o bakanga pe mibali na kisi ba mona na rapete na ninga mabete ba fi akisi pesa otali bango boy yo momona ko bite o penza fi akisi tout à fait to ye ba bango même na bilongi to ye ba bango même na bilongi o maso hotel obite o penza fi penza ya kisi baza baze belé. Mais est-ce que vraiment na Mimi bo Mimi a ndeti fi akisi ndeti na nini? Parce que asali ndeti nini? Bolinga so landeli pe dossier au bien. Exactement mususu na actrice ou acteur moko boye azali aza peut-être na problème na Mimi tout aza ko sepelate ne Mimi aza ko évoluer na chaîne na ye balingi batia ye bakali bafuti mbongo epa ya charlatan wana aya na télévision pour ko déstabiliser muninga parce que ba comédien ba bebisaka baninga na ba réputation baninga na ba comédien kaka bongo so landeli bien au moins muta futi mbongo kaka pa sali réputation ya Mimi kaka pa sali réputation muninga. C'est pas bien. Cher ami, il faut arrêter. Il faut arrêter à salir ma réputation ya batou. Il faut tout tirer le roi baby sara ma réputation bat nalikamo muta ebité oromo na muta bataza innocent et bon mata c'est à la muki na tongo ami kuti na miniature ba ko sele likambu ya munene ke akanga mobali na kisi mobali azana mukanda te bolimbisa nga bandeko ah na sukia pardon ah bisous là-bas.